Écoute, Betty, Naïdali a wapona pour ça, Betty, au moment déjà des sources, jusqu'à maintenant, on a une relation et l'eau comme côté. Tu n'as qu'à partir de quitter chez moi maintenant, sortez de chez moi. Hey, Nika Betty, c'est petit pour un bon, on a un autre de papa. Donc, tu as le papa. T'es là, papa. Pour un ina Kashi ujonga ngai tunanga papa na kuti loko ya malunga te pone ba shirikeli papa on a sina lobi déjà on comprendre on yo kiam ba kiti zete na ndako papa pour ani soni bo kito côté papa kashi na shirikeli ujuti kangate na loba kashi non makamnyo sina puti jate tu banda ko bianga yo to yibisaka yo mbongo liboso tendaka oyo vandinya oyo ya luba zo luba te akangambe swenge ne beta yetu dia diboso na mbongo ye diboso azani tindok so wa yuti ni mbongo ye fabela mbongo ye mi baru yo kutinda aberi kibeka so na bianga yo tsusu na yibso to sadi dépense pour na kibeka na sadi simon mbongo ye mi sa to ye kutinda lukika ikangi ye disusu mutu neti ko ye nasi mama na ngai natika mwana na sumba biloko ya ndako mama papa c'est félicité Suzy Kosa. Olanda impoli. Azo kosa. Okay. Mbongo tindaka ya liboso. Ngam na soma ba iti o. Mbongo tindaka na soma na congélateur. Mbongo mibale. Papa so na tuni mbongo. Mwana na yo. Ah bon? Soki mbongo ye eza ya ngai tata na yo. Yako sila kama makambo ya papa. Mama, azo sala kama yo yina ngai. Papa tindire kanga tsusu mbongo te yango ko sila kanga makambo. Papa na yo me ukufuka mate papa. Ufuka mapa nini? Nini papa? Ndango langa tata na bibi. Boye. Kulo bisaka nga tsusu. Pasa mama lo kutenga yo fuka mate. Ça va papa na yoki. Azwa mbongo. Azwa $350. Après le rare au poste que nous, on a belle personne. Ils sont en la belle. Ok, ya, ça va. Na yoki nyoso na et tout lenga mutu. Na yoki. Papa! Papa, on tika kama kama ça va papa. Tika maka ba obien ça va kasha wana eza bien te. Ndeko moni na yeboye. Papa, na epona bonsa lupango. Na sumba ba équipement nyoso ya ndako. Donc na kokende no kité ce qui na bonsa lupango te. Mpango na ye nango awa papa eza po tobongisa mpango na biso c'est là déjà wana fe sala ngam funa sima mbongo wana mutosima mbongo na ye nango funa musala papa
Papa, souci, café. Papa, je suis assis. La légende. Oh, demain. nayebi te mundongo kuboto oyo nga na bota mpo na nga na mema ngambu to ezani zila natongu ngai moko natindi yo epai ya paster Jean-Jacques mpeta wa mpeta na eglize ya la borne na ipeni kende kokamata mbongo kendaki nakendaki aza na ye te sikoyo opesiki nga konte bakoti retraite moye kuti nasala nini boye eza te yango na ye bilamba etikalaki depuis soki aire nini wana batandi yango te yango ozota bilamba na ngao ija pasi vraiment kuzala na mwana modele lokola yo mpo ngai nayebi moto nyonso aboti na vie ayebi ke bana na ye un jour bango nde bapension ngai naza deja na 77 ans d'âge ndenge naza boye mpo nakoma na baage oyo natosaki tata na mama sikoyo bino bande bana ya kinshasa bilenge basi mibali soki luzukufa va mpo luzuzanga kutosa biso eloko bino bosali te ti ndenge na ye wana sepele eloko bino bosali te papa comment expliquer mbombo isa nini libulu oyo ngai napimaki bino bolingi bozongisanga so nakete libulu wana okoma papa mbombo isa nini grand frère ya mondongo nasepeli te ti ndenge na yawa nasepeli te je peux aimer ça. Tu n'as pas aimé que tu bois bon takota. Bon, nayebi te. Yango di kambo yango iza nini luba na ngai. Je suis ton père. Comme je suis vivant. Ou fais-tu goga felte. Papa. Qui dia? Bino bokolinga so lelo na niveau na komi nango. Nazo lisusu nazo ngaso parterre. Biso banani nini. Ndako na zalaki liboso kuna ulongo ngai. Usombele ngai lupango mususu wao. Iza pona nani? Oh, bune be boyebi le pourquoi nga longwaki na mombele na bino changer na koma esika na komi sikoyo parce que boyebi loko na invitaki. Bon, na tuyebaki tina te. Sikoyo lelo pourquoi bino bozwa beti pesa ya dire sanda kuna ngapa ko se mettre tout de la faille. Mwani mbombo. Yo zana bakalikile mabe na beti. Nga mwana mutune zo sala te papa. Mutune zo sala te. Mbombo, mutuna yo ezo sala te. Comment ça fait-il que est-ce que papa, na fandi na ndaku au grand matin, nous allons se préparer tout ça la chemin na moi sinanga. Nous allons libérer moi na bon la journée après directement entrer ya Betty. C'est normal. Na yebi te mbombo. Moni ngai mukolu boy tata lukulanga. Na yebi Betty buzo basala. Betty azongisaka yo par terre. Menzamba za malamu. Lelo yeyo umati plus que ndembongo ya yibaka yo. Ali ngama kelima mungwa na buzobo yu oyo nazana ngo keti boyi na la Betty ndakuna yo. Ah jambula bia ya ko. Petit frère. Jambula bia ya. Petit frère, s'il te plaît. Oh, ngai nga bafantir te. Moi na moi sona oyo abandi nanu abibisa lu vina yo. Ozongi à zéro, obali koko bambam pantalon. Après biso pe ça adresse aye pas c'est ça. Ya mundongo. Écoute, m'expliquer Betty ayebi ndako na nga ndenge nini? Dis-moi. C'est bisanga. Siko na tuna mbomu yo yebani te. Uzala ba camarade te. Yo za te. Ba camarade oyo. Do seko ngozongi la moi sona. Na kozongi le comment? J'ai appelé mon ami Mike Chema Bono ya bisinga ke akuta na Betty te. Mais comment Betty be pa na ngai? Bonga mukolo wana zila nga mukolo wana nakutana kina mari winu. Na selembangu na unza selembangu alubi nanga ke Betty azana Kinshasa ba refule ye ndakuna lubi ko Betty nanga masula mwana mwasi wana te papa makambo atakuto 120 ayo kyango ko sepela te papa ako sepela ngote comment se faut-il que moi si atiki à zéro bana zo mpepe libanda te moi te lelo na mi banda na zo mpepe daga na sepeli moi te na sepeli no delo vandi libanda yasolo yo bandaka makambo le ka souci po tisuka ya na tia souci te e bela mbongo nga na yaki nango wana moi lelo na efeki obo il faut rebondela ka tala ka ndeti pasteur Frank Israël azo chapso na mabondeli il faut rebondela ka pasteur François liko tika biso te na mabondeli Futo bondelaka. Ai senga suzi fo puya mini. Oui. C'est que papa nando puye taka yo papa. Isaïe. Ou pesa inga conseil. Obina ana chaba susite mutasala mbongo ti. Mbongo sala mutute yoka kutu mangala na bino ese. Ese papa na cha susite. Pombongo mutasala ngo. Oui. Et puis ngelo resala nga pasi. Mara papa sala mabe. Bambo bana kotina yemda ndako delia yango. Yukutu, omita. Bonjour. Oh, ma petite sœur. Kani. C'est surprise, hein? Au Benguité, le côté. Oui, surprise que dans la vie. Ok.
faut benga rappeler bengi que nous nazoya. Mais pour nous thème nous qu'il faut na beng. So kuta biso te suku. Oui. Nazai sûr que vous t'es bien. To kai ku nda kwa nini? Bamungile ba ukutanda. Na pombe kiss. Kinshasa kabo male mbomisa. Na pombe kiss na kashi. Oye que ça va bêtise pas biso problème. Eh maman na bioté, likamni. O swana ngani. Eh maman na bioté, buzo ba. Non yo kote. Eh ko si mante pa ki ndoki te. Ba du boye, o ki ndoki te. Problème. Maman na yokana. Non kani no. Bien sûr, wana za maman na yo. Na bi kaza maman no abokolio, mais ngani maman ona botu zanga. Maman a botu to comme bezanga chupette. Pardon yokanga. Ozo yoka papa bino zo lobana eza ngote. Kola na maman papa binote. Na ebiote maman na nga. E bani neni kana to monza maman bi maman na nga ezala te. Yo maman na ndeni. Oui, oyebinga te bien sûr parce que na tika kona âge à 2 mois. Kola na makamba papa na yo te. Papa na zo kosa yo. Chupette. So c'est comme un niveau ngana papa na to kabone ça cause ya maman wana. Maman oui, maman zo bokola wana yimta sala ke ngana papa na to kabona. Jamais. Oui, Chupette, oza mwana ngata atazela pardon. Regarde. Où est yo Chupette? Oui. Is yo. Chupette oza mwana na ngai. Regarde ilongne ngoyo. Ne oposo kwa nini yaya? Kola na maluma mama wana taza ndoki. Aza besoin asala o mabe. Aza besoin bongisa. Oui. Bébé. Choupette. 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 Nini. Oh. Tu es malade comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, soit un anniversaire comment? Oh. Mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Tu as connu un accident comment? Mais je suis là, non, devant toi. Ya beti yo changer te hein. Moi ça za la boete ya na ngai. Cigarette tala ndengo bandi. Tala penza biema na oyaya. Hein? Ato zo luka libala ngo boete.
Changer. Je vais quitter. Attends que vous n'avez pas poton sur que baby so pété oni. Yes, Masia. Combien de fois nous avons dit que ma camnanga kokota te? Ma camnanga sono sa ma camnanga kotaka mungwa te. Oza yaya nanga. Na ya na yo. Fona corriger ce nom on est tambo des ama. Combien nga linga ka? Olinga kaite po sa bala. Comme la te ngozo lo babongo. Esa bala. Esa bala. Tu ko déranger pour un munga ya te boye. Abala bala te talinga même pas. Na ko linga bongo bali nanga na ngie bongo. Na ko linga bongo te ya na ngai. Oyo mitana libulu. Nokoma liboma. Nokoma liboma. Yoko mi akoloka. Neba te bino nyoso abozo telemelanga. Pour mo bali nanga. Toto telemelo po sa mabe ya beti. OK. En plus, sundola mwana. Oye bakate ko zaki na papa mwana otikaka nyoso ya beti. Te ko za bongo te. Okomuza tida tant yo loba nanga na sundola mwana. Yo nani? Yebisanga yo za nani? Oh telemelanga. Yo nani? Yo kanga bien. Esa mane suka. Naza kazenki na yo. Soko zo sa mabe na ko. Le temps sundola ka mwana kumususa boko le liyo. Ozaka mafuini Nick. Oh, mama Vwanda. Na lindu nganga tena lindu shala kimia. Yuki? Na rubi boy. Yo na tata ni yo itika mwana na ngai beti. Avwanda kimia. Papa lekezaka jise na opesa ya beti conseil. Et là telo eza malamu te eza dignité papa leki. Ba kwito ya beti otala pendata yo moko. Abo banda ko melango banda songo tibutu ko filmer. Eza bien te papa. Beti wana peshi conseil. J'ai ma bi yuka. Ano das papa na mkolo na mo kete. En plus na leki neta na drôle na la kwita mbonda ba kono pe ba bina ka ya beti. A peshi yo conseil. Papa yuka pe nana maîtrise parce que oza papa nanga. En plus pour à sa petite sœur nanga. Voilà. Bon on ngana ngena sale lelo. Kwiti ndie komo leko ya DG. Kwiti komo Zongao. Merci. Papa. Vwanda. Moni na benje Papa j'en ai marre de vivre dans cette maison. Oui papa. Je vais kande wapi? Kwa ubuyi Vwanda utadingo kande wapi? Na lubi buyi yukangai. Ngai shushi na ngai shari. Ujunga na ndaku wane paya sheri mbombu. Wana ndi ndaku nusho. Oui papa. Ngana yotu kumwene bango vidiri tine shuka. Papa. Yuki Vwanda kani. Kumele shimbo kite, kumele wishkite. Kende kusanjele. Kumele shimbo kufuna zonga ndaku na ngali bala. Suna zonga te papa na otika shimbo kite. Yoka. Papa. Kota kendi lungule loko wa lungula. Mbona mobali na nanga linga kemi papa mwana. Na yibi na kubundiri yo. Ngana yibi na Mais je te supplie, non? Moi, non, Solano, la nuit, ils ont quitté. Et je pensais que non, en tout cas, sur la table à déjeuner, tellement, na kena zelo blum na chambre, ou bien bon à l'anjo, vraiment m'excuser. Et là, on a une biso kaza juste notre fille a changé totalement. Ah bon? Oui. Elle commence à me manquer du respect. Depuis la journée de Tinda qui a chanté, on a limité. Oui. Moi, on a quitté. Ah, pour ça qui résonne, a quitté. Moi, on a elle était ici. Depuis que j'ai fait même 1 heure du temps, j'appelle choupette. C'est comme si elle n'est pas là. Na meki ko supplier na tourner bobundi soit problème tout ça. Et donc allo banange loté et à la fin a fioto linga kei. Quoi? Oh, choupette vis-à-vis à yo a comme qu'on réagir mal. Très mal même. Et pourquoi t'as pas dit les soirs quand dans l'équipe qui ouye bisangayi? Bon, ça me dérange pas. Je reviendrai les soirs, OK? Mais mon bisou non? J'ai pas encore terminé. OK. Sois calme. OK, c'est bon. Le soir. OK? Quand frère Bonnie. Ah, moi, je suis bien à éviter.
Ouais, on a appelé le nazongi moi et puis un temps par rapport à la journée vraiment n'engizalaki. Je peux pas vraiment travailler bien parce que comme malangai nazalaki vraiment na courage était parce que na se décourager qui depuis nandako vis-à-vis il y a ba ennui moko na yokaki à travers moi sinangai na choupette. Choupette quand frère nazo comprendre était abandi ko se comporter mal. À 10 ans, on a vivre en côté. Mais mboka n'a que kokosanga te c'est ma femme avant na mona na jouer depuis na année, tu sais très bien. Na lelo oyo ndengi a commis grande fille, azana jeune. Donc à koki koko c'est la mwana wana likam au grand jamais. N'arrive pas même à comprendre ambiance ça pour économiser en famille. Ah bonjour. Bon Fosa. Ndeni Maman, mais ça fait tout ça bien. C'est tout ça bien. Ma famille, comment tu vas dire? Ouais, yango moi tout ça non so na grand frère vis-à-vis à mambo de soleil na tongo. Moi te kuna zongi avant essayer quand même de nous expliquer grand frère ça vis-à-vis à comportement où je peux te comme ko afficher na ndaku grand frère ça na ayoka. C'est mec mondo. De nato na message te pesa ba rapport. Somo ke nazo loba likambo c'est que motema na mutu n'habite ma béni onga asali choupette nazo comprendre choupette oza mwana ya ngai choupette comme makenga respect ah oui choupette mwana ozo ki lokola soki choupette choupette je sais pas ça va choupette yo ebani ndenge nini obana ko banke mama na yo mama oyo aboti yo obana ko make ebani no ndenge nini ti wapi mama oyo aboti yo mama we mais ya miye mtaboti yo mama nga nde yebiso la mama nga siko olingo lo bananga ni aza mama nga te